L'histoire du jour sur Dekina TV. Là, c'est vrai, la sorcellerie existe. Balimi sanga passeport na mbongo et pas oncle na biso na Kinshasa. Suivez témoignage ya ndeko mobali. Okozala dessus que c'est mbala liboso. S'abonner pour ça la partie ya famille ya munene ya Dekina TV sur YouTube. Suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit, Dekina donné Kanda, on a été la Kema Fumbe en direct de la Suède. Vraiment, il y a un moment où il y a pause dans le but qui était, l'isolé à Ndeko, tonto à Pessi, na yé la bino. Merci ming na abonné à Sika, merci ming na nouveau abonné, bino de Bossala qui est la championne, a un courage à Kosala, même pendant pause nanga, il y a 45 minutes, donc na salle au moins 15 minutes pour rester avec 30 minutes, qui aussi nalia pour me reposer, pour avoir aussi la force de travailler jusqu'à 16 heures. Ndeko mobala lubi la championne, la ni histoire ya Kindokia Bakongo, ngana za Mukongo. Je suis Mukongo de Mesingombe, ou bien Mesingombe comme ça, donc, na kosa l'erreur na prononciation, mais aza Mukongo ya Mesinon. Quelque chose bon. Abina 1996. Na kitaka Kishasa pona okinokota la famille, ta on a sali moi tambulayi. Nde na olo baboyi na koli. Na komi na 59 ans kalate 60 ans bouloyo. Donc ça fait plus de 20 ans na 1996 na kita Kishasa. Na kenda na tali mama na ngai na soli na bikete mama na ye pona kosomba la ope mo esika po ozo kofutela nzamba sungi yango na ye mo esika. Dieu merci na zwi mbongo wana ya mwa mingi na simbisi mama aboti ngai. Na simbisi mama aboti ngai. Naza Mukongo 100% la championne. Mama nanga Mukongo, papa nanga Mukongo. Na simbisi mama mbongo. Na kei esika na luaki chambre eko fanda. No fanda ngai na leki na ngai na cousin na ngai. Cousin ndeko ya mingi mime mingi zeleki nga na leki na ngai. Oncle akenda kotuna ndeko na mwasi mama aboti nga esika na zalaki. Mama apesi adresse noko aye. Tangu noko nanga mobali aye. Leki ya mama na ngai. A côté si demande de la championne, na sombela e congélateur après sika bande ko futela bande ko teka masanga po aboko la baleki na ngai ndeko na ngai ya mobali ezali mwana noko na ngai na sunga na pesa e fond ya commerce donc a côté ça ba demande moko trop na mutema na nga penza na baikaka na kosala na ngelo ko oncle lobite na bike oncle na wuti ko koma to kotala makambo na sima na pesa quelque chose oncle accueilli. Tangu oncle akei la championne. Omoni ndende ko mobali ndeko mwasa lobiki Ndokia Bakongo. Ngape na mona ki Ndokia Bakongo. Na moi makasi na chambre ya guest house. Leki na nga mobali témoin. Na mwana ya mama leki na ngai témoin. Tofandi boye. Saki na nga na taka mbongo. Mwa mbongo ndezalaka babiloko important. Passeport billet tout. Ezalaki na kiti boye. Ngai na fandi boye. Na fauteuil. Na divan. Alobi mpuku moko a rampe na mir boye a koti na saki. Mpuku ngai moko na kangi saki boye. Po saki ezalaki mwa ezalaki polele. Mpuku a koti to kangi saki boye la championne. Ngana bande kwa na mobali ya mibali poto boma siko mpuku. Ndeko ya mobali leki na nga mobali a koti akiko luke loko. Siko tozoluka stratégie ni to kobimisa mpuku sans akima biso la championne. Mpuku azate na saki na ngai. Billet ezate. Passeport ezate, mbongo ezate. Et pourtant biloko wana ezalaki wana na ngonga mukinga na mona kitango oncle yaki na pesa ki mbongo na zwaki na mona ki ba biloko na ngimportant moni ka ndezalaka mwa saki na meza wana. Ya mibalo ba mema baseka mibali ya basite. Abi salinga neti liboma. Leki na nga kembanga ke ko benga mama. Mama ye, la championne na lela lokola mwana muki. Mna munoko ya mama na biso lobike ndeko na ya ko sala ndenge wana te soki te bakoboma. Mama ya boti ngai. Famille efanda, famille ya mama na nga na Kishasa efanda na 96 na uti poto na kei. Abi mudi moko bato baloro makambo.
tika ka baloba ngala ese na bitonto moni na vie expérience yo vivre mutu akoloba kokosi pourquoi parce que komela été mutu na mutu azalaka na droit kopesa opinion na ye mutu nyonso akomona likambo nde yo ozomona te ndenga na omona te nga ndenga na vivre ngo te pa na ngai ezaka lisole pa na eza réalité lokola eza lisole pa na ngai nakoki kokroire yango ou pas kokroire yango donc on ne peut pas faire quoi faire accepter les gens nos témoignages ou nos histoires te ça c'est la réalité de la vie. Il faut muta koma na niveau ko comprendre que eza ndenge wana même si yo pesi témoignage neza na batu bakondima na batu bakondima te abila champion na mama ye aloba ko koloba to fanda kinzonzi ka ndende ko mwasa lobi kinzonzi mama na nga lobi ke makamyo ko sala mwana boy yo ke ikuna o ba jeni nyo boy bandeke mususu na oya basi bandeko bota te babala mabala bakei mabote ezate na bandeke so bandi ko déclarer famille kindokele ki boyete noko na ngai pe awangana te alobi ka ke noto botaka bana po basunga biso na kei kuna na sengi mbongo aboko pesa ngai et pourtant na boye ko pesa na maloba te mena mundu et pourtant na boye ko pesa na maloba te mena motema na nga moko na boya ki ko pesa ye awangana pete la championne et salanga mabe et salanga lokwa ko bela donc les jours na komanga neti oncle na bisa ko tala ngai zalaki 4e jour na ngana Kinshasa donc nazalaki nanu frais nde ba yako sala nga makambo wana donc nakomaki kaka ifona zonga na ke kolelela papa abotinga na bi papa tala makambo ekomelinga passeport ezali te elimwe ngai papa abotinga zolo bakete fo solola na mama na solola na bandeko na ye makambo eko zela te papa ko sala loko tale ndeko na nga mosa bandi kolela kaka boyaya nga babali nga bapeseli nga mboko na so bota te meso ko lele papa ozong soka ipa banoko siko yondo mtoza papa yondo boti biso ko tele mate pona biso papa lobi solola na mama solo na bandeko na ye mama na nga tanga moni bongo atindi leki na nga mususa mobali na mboka ya ba mama na ngai mama na nga za mbesi ngombe papa na nga zali mbesi ngombe quelque chose comme ça batindi mwana leki akende kozwa noko ya mukolo azali donki mukolo ya ba mama nyonso aya kotala no makambo eza koleka awa la championne omoni kindoki ngana mona kindoki na moi makasi pourquoi ramper na mire akoti na saki nga moko na kangi saki pourquoi akota te pot abo abima te biso oh pourquoi moi makasi boyo kindoki to lobi yango to bito ko boma ye to zweli ba position totala bon pourquoi sota te pourquoi sota te la championne pourquoi sota te to mona sika pourquoi bima te na ya ko vérifier na saki biloko bizatende kana expliquer wana famille efanda basolola kinzonzi bato ba se plena ndenge vina bango ezotambola te abinga na yeba kite na kendaki na tireki mwa pot kishasa kala noko awangana te mama na ngalo bisoki boye makile ko tanga to ko bomana boye te na mwana boye te to ko bomana nde noko wana yaka utala ngai mukolo passeport epungaki alobi aluka malamu kaka biloka zoluka ezaka esika zali to luki bisika nyonso ne sika na tiaki te la championne na lukaki nde sikoyo ba silisi réunion balobi noko lobi kende ko luka malamu esika o tiaki biloko na yo ezaka kuna na ndako nde asali nini azongi kuna na nini esika ndako lala na guest house amona passeport amona billet mais mbongo amona te abila championnat omoni batu mususu tango balobaka makambo il faut vivre likambo po mona neti film te tango kaka passeport emonani na nini na billet na bina sala nini na kende ko bongsa makambo na kende mwasi nanga lobi papa salo zonga bakongo bazama makambo elengi te bako ya koketisa nga moko pe na banga ki po makambo na mona ki eza inexplicable ya pa moya ya ko expliquer boye na moi makasi batu bafandi balobi mama nanga pa tomboki bakomi siko ko solo na oncle ayaki na batu solbi ke te yende mutayaki ndenge likambe ko bunga ndenge wana ba jena bino na mbana na ngai te wana mamo ya boti ngai ya boti biso ndazoloba noko abwanga ni pete ke ongai mwana ndenge te alobi kaka ke abota ka bana po basalisa biso ngana kendai ko lelela mwana ke asunga nga mwana lobi asana awanga ni te ba champion wanga ni te oncle alobi mutapesi solo bi noko na wanga ni te abiba bota ka bana po bana basunga mena komi kuna na sengi lisungi mwana boko sunga me akende ka kotala biloko ne esika zali esika chaka akomona ngo azongi ake akuti passeport akuti billet me mbongo ezalaki te na même ça que baluka ki bapanzaki yaya botika kindoki ezali
mystique ezali. Botuna bato balala na poto bakenda kosutuka na Kinshasa, botuna bango bakoye biso bino. Botuna bato bamona banoko na bango na ba écran ya téléviseur boye, amoni noko boye. Otala TV5 kosutuka omoni longia noko bente ya papa. La sorcellerie existe. Ce qui est bien au télé, cela ne veut pas dire qu'ils alitent. Ndeko mobala lobi na sali makamba voyage mbang pona kende po na mona na okufa na sala nini na bakisa banini o ba pénalité za rana ba changer ngai jour. To la raina ba mama bi problème ite mbongo yo pesaki heureusement mbongo na pesaki ezake pa mama pesinga manda mbongo pona sala mo makambo ndambe ko tikala moya ko lukeloka mama bele zali ya kende. Kende kaka loka nini se mona ni kende kaka. Kende tango na isa ko kenga mama na bino zalanga na pasi ya bondi makate me yo kende kaka. La championne mukole fallait na voyager to sali ba makambo et tout na comme aéroport. Na époque Mobutu, passeport na ngai moko. Billet na nga makambo nyonso na ko lakisa kete na yaki na zozonga. Soko tali boeza ngai. Mais arrivé à l'aéroport, ezala qu'un certain mercredi na bossa na ka jour wana te, mama. Na comme aéroport batali billet. Batali passeport balobe zangaite. Le même aéroport on a kitaki. Na koki ko lakisa bango kete na zalaka na poto tala na balobe za yote. Le tanto diskitaka to tchaka nini to kutana na chef et tout boye air eleki avion sali nini décoller nga na tikali. Nde petit frère nanga komi kolela bi vie donc petit frère akenda ki vraiment muta okufa to ko papa. Bana quartier ba yeba lisole sala malamu ti. Nde tango na kei mercredi vole raté jeudi vendredi na tongo ba ya ko benga ba lobi ke nokwa mukolo aye awuti mboka aye azakuna epa ya mama donc bo préparer pour bokende ko solo makambo. La championne to fandela makambo. To fandela makambo. Nokwa ya mukolo wana azo beta tolo pona koloba ke yende chef ya famille yende mukolo ye azana kindoki ya kosala mabete botika makambo yo koti saka mutema mabe na famille makambo yo esala ke bato bakufa ba expliquer makambo nyonso et tout noko baluse pa na ngalobi mwana oko voyager ngai nde noko mukolo ngai nde na batela kalibota wana noko na biso ndaza koloba yenda batela kalibota yenda batela kalibota abinga zana kindoki ya ko batela libota lindoki ya kindoki ya ko pesa pasite azolo babo na renyo botika makambo ebo makabatu makambo eko esopaka makila na libota botika makambo nde sikoyo ezalaki na bakuzini misato leki na ndeko nanga moka mwasa nde ko bota te mibale pe ko taba mama leki bande ko bota te nde bandi ko ebise noko biso to bala mais toke mabala tozo bota te noko ya mukola zui parole alobi boliambongo be boliambongo te botoliambongo bo sepelo be bo sepela te famille mama bazongsi ke ba sepela babi alobi bo bota na alobi sa okanga boye lelo to obeta lisolo bande kwa basi babota papa abotinga alobi solola na noko na yo solola na ye o akosenga yo sala yango eza likambo te ezaka likambo famille mwa makambo ekotaki mwa nini solola na noka mukolo nde toye ko solola na noka mukolo entre biso oncle makambo nini esaleli ngai na kendaki na zwinde na zongi abia mwana mayele oncle moko azalaki na compréhensible na kendaki na zongi na kotala bino mwa mbongo muke na tikalaki na ngo na simbisi mama ke no toza mwe sika ya kochaka mnini oyo mutu oncle aye ko pesa ngai ba doléance na ina lobi ke te to kotala na sima. Nasima oncle makambo nga na moni passeport emonani nakende kuna na aéroport balobi elongi ya ngai te noko lobi te mwana ngai nde noko mukolo ngai nde chef ya famille oko voyager nde oncle pa sengi oya kokai ko senga na yaki na okende fo bayeba ke nakutana ki pena mwana na nga utaki mputu osombela nga senga ki velo asenga pe groupe électrogène po molili na mboka ataka mwa molili na ba radio ataka mwa mwinda mwa ba radio donc biloko ka ya mike abi na sombeli oncle abi kende za na problème te ngai noko na bino kindoki na ngeza ya kosala mabete za ya ko battre la famille wana na munoko ya noko na biso wa utaki mboka ya bandesi mbonge wana yenda za ko loba na munoko ke ye kindo kineza ya ko battre la famille za ya ko sala mabete azoloba na bandeko na e boyete boye ebo makabatu boye sopaka makila boye botaka mtema mabe boyete
toza libota pona kosala na mabete la championnat après bato kofanda na voyagea quand même passeport ko baboya ki wana na voyagea nango tango na bongisi ka ba makambo billet tout na ye olakisa bango ki te ezala boye bazo mona me pona ko mateya koma problème na komi na kobanga pona yebi kindoki ba Kongo ezala ka jete biso ba Kongo to nyongwaka kende na yo me o mona kaka passe loko anoko alobaki ya mukolo na kei na jipe avion na kei na zongi poto abi depuis 96 tilelo na tia makolo na kuna te mama kufa babenga nga ya na bina ko ya te na tia makolo na kuna te po donc na mona na koka ko mona misu makasi donc voilà eza histoire ya papa na biso ba histoire musu la champion na zala azwaka donc au mona neti moi je suis là juste pour témoigner ba témoignage ya bato. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont comme Lyoto Lobaki, ah, t'es allé sur la locuta, te, yo yebite. Merci beaucoup, Nandeko, après ça, qu'il est solo ya kindoki abakongo, andimi pe kotanga na kombo ya famille na bango, na esika bafandaka. Donc, nzamba pambola yo. Mais, eza na bato na mokili, mutu na mutaza na droit ya koyoka pe kondima, lolenga lingi. Donc, toko loba kaka, wa kondima, akondima. Opa ko zamayela, opa ko boya, toko kondimisa bato par force te. Na kope ce exemple ya Gloire Langi, aboti mwa ane soki ya 7 mwa mozo mwana ba mama ngai na za mwasi na bota. Mwana 7 mois à la munene te. C'est normal. Parce que l'aime sou ya boti mwana na yeti ya kena 9 mois boti ne mwana 2 kg 800. Mais basi wa bota ka bana minene. Ba aussi 4 kg 500 ba 5 kg. Zeme déjà ya 7 mois et les cara déjà mwana comme na plus de 2 kg. Naba kilo to kenda ka izalaka tout ezalaka mentionné au mona ki ozana sema 7 mois mwana comme déjà na plus de 2 kg. Donc ça dépend ya bassin ya mutu. So ki yo bassin eza muke cela veut dire que eza muke ya moninge ko za munene eza munene. Donc c'est ça. Mokilo eza ndenge wana alo limete. Donc mokilo eza ndenge wana ndeko mususu alobaki abiki ya za mukongo et tout c'est ça. Tambo na mokili omona makambo. Soki nano tamboli na mokili to yoki na nyoso tute okomona makambo te ngana ba masonyo so na betaka o elekela ngeza o ya mwaso mobali ne akufa me amona mobali ne boy mobali na yebise na ba nyongo oyo batu bazana ngo ayebise pe nanya bomai po bakenda na ndako nganga nazo betela moninga na ngaya mundele lisola zo lobalanga oui eza ba medium existaka na bia bon yo yebaki mengana yebaki te cela ne veut pas dire que na mokilo to yebi nyonso donc makambo mususu komela batu na vie soki ba yebisi yo te ondimate ke ekomela ki moto. Donc c'est donc yango wana papa nanga lobia beta tout la mwisi ya zaza depuis 99 na tangwa Mobutu depuis 96 na tangwa Mobutu tile lo atia makolo na Kinshasa te abiba lakisa eba mwinda passeport ebunga abia mona mwinda famille fanda na moi makasi kindoka moi makasi ba sala discussion boye kindoka moi makasi passeport ebungi et puis noka so wanga na te donc yo soko kutana ona ba omona no ba monisa no ba filmer te cela veut dire que baninga ba mona ba filmer te donc de Kina TV ezali chaîne oyo batebele ba pesa ka masolo na bango pona ko sala nini pona koloba makambo bazala na ngweza lokwa témoignage donc même Bible lobi y a rien de nouveau sur le soleil. Et là, quoi, si quand mokilo est à la raté, yo ko cancela mso kete, di kambwana, ye komela ote me, mutu mso e komelié. Yango mutu na mutazara na marche à vie na e, famille na famille ezana elongi nango, libota na libota ezana elongi nango, école na école ezana elongi nango. Cela ne veut pas dire seulement les bakongo te. Mais ba tete la pe ba na kindoki. Ba luba pe bazana kindoki. Mais mutu pe si témoignage ndazo kama kindoki bakongo ke mpuke wuti nil pa, e cramper na mire koti pou na saki bakangi saki bo babi lelo penda to ko boma yo olata mpukwa bumbwe ba moni sika sauter te mpukwa limwe na kati ya saki na passe pas on a billet na mbongo billet mona na passe pas mona na mbongo mona na te donc pona olobaki mokilio eza ya nzambe mokilio ko bondela kaka mutu akoki ko akoko lobelo eza nzambe parce que même mama boti yo soka na misala mabaze nemi na yo akolobaki na libero yo zaka maloba toza kana bitidi ta ke ndoko lela ka baboti kete mama nga depuis na sala ki bona omone lokote mama rien devant na mabiteli lela nde nzambe nda yebi c'est vrai il faut respecter ba parents to ça ba parents to na besoin bénédiction maloba baboti na biso tout mais to lela kande plus nzambe ndeke mobala lobi depuis 96 na zonga Kinshasa te la championne mama na nga kufa na bibo kunda
Pona kutana ba noko mususu nga na mona te. Maya ko kutana ba ngale ba senga ngai. Tanga lobana na mbongo te komi problème. Abi fo mona liste oncle wana senga nga na sombele congélateur na pesa na sunga cousin wana na pesa e fond donc mwana na ye na pesa ye mbonga banda donc omoni ba demande moko exagéré mutaye neta luko na problème. Nabi ke te non qu'on a autre ko makala te to solo la après. Akende c'est la même pas 5 heures de temps de to moni nini aventure ya mpoko. Et puis maman na na mnoka lo ba jena bino na bana na ngai te. Ba jena bino na bana na ngai te. Donc pour dire que c'est ça. Mokilo eza mabe makasi. Ba tota ko na lingi bino ya to na zongi na kende kolia donc na na musala. Donc voilà, dans une époque, le temps c'est de l'argent, donc j'ai profité ne fils que pendant 15 à 16 minutes pour faire émission où on découvre qu'il y a un message audio depuis na tongo, na rappelé à Betelinga les solo à lobby. Na pas ça qu'il qui chasse la championne, na landa kayo, na ebipe que uta chasse na mona qui ba vidéo, mais li bota te, ba moni sanga filme na moi makasi, ba moni sanga filme na moi makasi, passeport luka. Na saki ya mukie ekobunga nini na kati ezate lokote mais non ka lobi kende ka ke sike ezala ke omona ngona kei na kokuta passeport na biye mbongo te bato ka kongola ligi bino atro bota ma Afrika omona makamba ninga ba opumbisa ba avion mais biso ka ki babilo moko ya terre à terre kindoki ka ya konyo ya komonisa bato pasi to kutani mbala sima soke za mbali boso landanga s'abonner partager vraiment ko bosa na ko emete ba bisous bye bye.